Premièrement, donc avant de parler, Marambo photo de la moi lui-même. Ça m'a l'aise. Depuis que j'ai commencé ma carrière, oui. C'est ma toute première fois. Il y a eu le droit de réponse, tout pour répondre, j'ai mon asa raté. Mais sinon, pas mal de temps dans mon amour, tu ne pouvais pas répondre à notre. Donc aujourd'hui, na lingi kaka na solo là na bande bonanga par rapport à likambo komi. On n'est pas capable et mon na kana misala. Mutako simba bolingo ma ikizwa bolingo yango azati. Na yebi toza na bato mususu baza mieux placé pour la critique. Mais quand tu as un problème au ebisi eboye, au lako, toi au tonga, autant au bête la moto. Mais pour la critique, baza parmi les premiers de la classe. Pour la critique, s'il y a un problème à critiquer, à déstabiliser. Naza flatteur te. Pour na flatter nan motote. Na yebi des gens de balala ranzala. Na yebi nde so mutazui li paro kata na moto. Na yebi pe so ki mutazui ta rozwa nde foazela. Naza flatteur te. Naza na mot à dire te na changer vénément batu babaki le 26 ba pesa batu ba cadeau ba fetaka entre et nga présence na nga na changer non. Balobaka mosali ya nzambe mayele soka linga te ya ba melidiamba ako accepter solo kota efa fanda asala pe lokola bango après expliquer bango avantage na désavantage. Moi je m'étais présenté. Nga naza animateur. Et là, je perruque parce que je ça. Donc, j'avais perdu mon grand frère Chico Mukenge. Moi, je suis Master Mukenge. J'avais perdu mon grand frère Chico Mukenge. Pendant que les gens pleuraient, après, cela ne veut pas dire que tu as besoin de commenter que souci. Non. Est-ce que Kobina Otomoni a Kobina ne bat pas cela veut dire que Bozana souffrité, cela veut dire que Bosundoli Chico Pouloulou na morgue. Il faut orienter Karamuto à Zosale Loko. Vous comprendre? Ah, Nadandeni, ah, Ndebonabino na morgue, Bokenda Ikuna Rosani, ah, te, Bisotoza Bamoya Okuna Ndebonabisote. Surtout, on a festoyé Ertoyoki Babiba Okunda Ndebonabiso. Voilà. Ertoyoki Bazu, parce que moi, $100 à passion na linga qui n'a bimisa. Parfois maman nanga orpheline na sala raté le rota fanda na foute la kenda ku parfois linga nanga ki na privé maman na ba ki sa koto pour na ndeko na biso na fandi. Je ne parle pas pour une autre personne, on va pour nanga. Tout à fait. Na fandi na yoki ke maman Olive alobi ke non azuma kambuya Pouloulou en charge. C'était déjà une fête pour moi. Pouloulou azako kende atali lobate. Pouloulou azako kende alobi lobate. Ndeko nanga kende o kende malamu. Pese langa mbote na Joël Masirika. Donc c'était ça. En fait, Oleli si battu dans Zembo. Oui. Parce que la transmettre qui douleur moi j'étais choqué au transmettre bah tu passes wana et en fait mawana mais enfin bah tu vas surtout ka ba mona yoboye ozobina kuna place tokenda ki côté ya nana place tokenda ki za salle de mort mon côté tokenda ki na kinga kati côté ba invité ba journaliste ba politicien parfois en fait il y a certaines personnes qui sont même étonnées que non oh c'est toi Nada. Donc, ni l'information malgré le succès, ni l'information pour nous qui a confié, notre présence était super important. Malgré tout, les gens comprendre qu'est-ce qu'on était allé faire. Et puis, là, on est dans le lobby. Il y a malgré choc. Dans le lobby, il y a un peu. Même nga master dans un cercueil. Ceux qui bande konanga bazu opportunité à place moko ko toke po ba fungola et sombe la maman nanga na bana nanga talipa na absence nanga faut botika bango ba kende. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas aller, on pouvait tous refuser. To sali ba cotisation médiocre to salaka, to ngepe to zo main forte té. Ya mutu mususu ke nonga za libanda tellement nanga na critiquer so bokenda ki na tindeli bino o inga bozala té.
s'il vous plaît, ba fanatique balingaka biso ya solo, ba se comporter tel quoi bato ba na problème na biso. Vous comprenez? Bien dit. C'est le mot très important. Muntu oyo fanatique nyonso alingaka biso, a se comporter tel quoi mutara na haine na biso parce que bato ba haine peut ba profiter. Ba so profiter. Mutu ayebi likambuté fatuna. Est-ce que yebi que déplacement wana pour la kufi to se décider to kende ko sur la mer. Elle te commis wana mba moko, j'ai vu mon vieux météo parler à maman Olive. Vous comprenez? Je sais pas dans lenga mabete parfois maman Olive anga bengane météo te yara to solo là. Na likamsos. Mais encore météo avait droit à un échange de VAIA. Na mona ina maman Olive. PC accès. Et PC accès. S'il vous plaît, ndeko nanga frère nanga pululu o akufi ona kende ko lela kota mai. Na minute yo tozana moyen so rosala tezaka akemoli monepe manakimia. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange, nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez. En ce moment, nous sommes, n'est-ce pas, dans la République démocratique du Congo, où est située la capitale. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, émission et puis ça ramène différentes actualités. Nakati Ambo Kanabiso, nous sommes sans ignorer que l'artiste comédien au nom de Pululu Chico, il y a cela 4 jours, 5 jours, tu côté Gabiso, il y a en clinique, n'est-ce pas, il y a cinquantenaire, et c'est là il y a Ndewanabiso Pululu. Et en même temps, maman Olive Lembe Oyo. Bon, mon qui quand même azalaki na presse en ligne, azalaki na presse locale. En même temps, on a artiste et comédien.
présence ya artiste et comédien pas maman Olive Lembe ezalaki na but nini ezalaki na objectif nini raison pour laquelle toyambi artiste et comédien tout est comédien parce qu'elle joue un rôle ya mwana mwasi oh kombo na ye quand même et ke na ndenge ya mabe na tali ba commentaire na tali ba pe ba tozo benganga na comprendre que monde oh tozo traverser na tozo tambola ngo il y a que des jaloux sans plus tarder boye ba vraie cause il y a présence d'artistes et comédiens pas maman Olive. Je suis avec Nada Otorobeta Masolo François Petoyeba Kumboni Tamboli Mabe Nada Zobina Nada Saliboy Nada Zoseka Nada Zosepela Nada Zofete Toreba si réellement Nada Abungsa qui est très cher au nom de Pouloulou Chico. Bonjour Nada. Ouais, bonjour Mike Lokamba. Je tiens à saluer Batutu Bazo Landabiso à partir de partout. Ouais. Tellement tu considéreras trop. Il y a toujours obligé de se présenter quand il y a un problème, quand il y a un souci. Les linges sales se lavent en famille. Il y aura toujours RP si boé, tout zongi sa boé, tout couvrir pour tout le magasin famille. C'est la raison que je me suis déplacé. Raison pour laquelle on a commis à Wapoto au montant. Ça nous fait du bien quand même la présence aujourd'hui et bonne fête en même temps hein. Bien que tous fêter na sangwa mawa na sangwa pasi et bon toko ta toya makamsusu menalingi oyo quand même pe bat bazo le belango na ndenge ya mabe hein oui ça biso présence ya ba comédien et pas ya maman Olive Lembe pour ne pas dire maman Olive Lembe na kati kinga kati ça va izalaki na bitinini. Merci beaucoup. Premièrement, donc avant de parler, Marambo photo la moi depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est ma toute première fois Yeroleka Koloba Likamoto ko sala droit de réponse, to ko répondre, to ko fait ça, j'ai mon asa raté. Mais sinon pas mal de temps la mon ango to pouvez pas répondre mon balobene. Donc aujourd'hui nalingi kaka na solo la na bandeko nanga par rapport à likambo ekomi. Nga na lekaka na télévision pour na lobaka mamba comédie nanga. Kingakati eza place président honoraire Joseph Kabila na maman Olive bazalaka. Nga na fanda na bandal. Azaka na Kingakati te. To fanda biso nyonso nga tozaka na Pakaloui na hôtel du Fleuve, tozali na fête ya mariage mo bo faye to jouer 42 to mesana osana tsek ba perruque na nga Pakaloui pa tse ba biloko na e tozo jouer. Du coup to kabona 1 heure parce que ba pesa biso micro moi tard, obi ka fête ya mariage ba marié ba côté retard. On s'est séparé à 2 heures moins avec Pakaloui. Pakaloui na dépôt na to kabona na magasin puis nga côté pa nga. Na 2 heures du matin to kabona Pakaloui, er na komi déjà na bino. Encore batabagak ba ozelanga na tongo fona kanga déjà téléphone pour na la mukande na mo benga bango position ezande. Na moni petit frère na ngalo ayo la musanga vile muka Pakaloui ebsinga bozu matanga Pouloulou akufi. Ah na la mukinga Pakaloui benga tena tala boye na kanga ki téléphone wana mena na liwa ya Pouloulou ya liwa Pouloulou na bandina nwana voilà donc era ebsinga bongo ngamba mo na bi ah c'est vrai ça na meko benga Pakaloui binanga maswa kwa za kuna na benga masok me confirme que non Pouloulou akufi donc na fanda na parler na banda kolela omoni olela bien sûr Mike balaksa mutu bolingo te bolingo eza palpable te emona na akana misala mutako simba bolingo Mike zwa bolingo yango azate nayebi tozana batu mususu baza mieux placé pour la critique. Mais quand tu as un problème au EBC eboé, au lako, toi au tonga, toi au bête la moto. Mais pour la critique, baza parmi les premiers de la classe. Pour la critique, si y a un problème à critiquer, à déstabiliser. Nga déjà, on sala na sala reza pour nga mo na tala, teza pour na olaxa bato. Tout à fait. Na linga to garder ba bonne relation na bato tout. Sauf que je ne suis pas un flatteur. Moi je rigole. R ya oseka. R ya oseka te na sekara te. Donc
Pakalowi on a bino boza pisiko on a habité fona za na car la bando benga mtu moyo tiki na voiture ba tiki na voiture ba 9h na benga ba maswa ko abi papa zela sura na 50 na koti bu to kuta na président Fiston Sai parce que avant jour en auto joueur qui na Pakalowi to zali na président Fiston Sai to meka pe mo ben ko betali sur la poulou là poulou nden ba film to ça la président Sai binanga aolinga a jouer Mamicho Monda jouera PD. Aolinga jouer Mamicho ngai nada mwana nina aida mwana na pululu do bataba tête misatu na ye maman Mamicho mona maki combien familles a pourri. Vous comprenez? Est-ce qu'on a côté cinquantenaire na moni président Sai ba moto bandole la singa nada ozoyeba azaki pena mwasi na ye asinga ozoyeba likamto to sola et là 3 jours na FC presse choc na ko raté puis na ondima na oté to koti kuna na cinquantenaire il y avait des émissions on s'est séparés na koti parler maswa kwa ebisinga nada photo ça la réunion et pas ya ba pululu par rapport à nini un manager koufi to kotiza. Je pense que va te belé va commenter nini boye donc ata 100 francs ba ngeza na mamba manager te er masirika kufi to cotiza oui vous comprendre déjà biso nde toza boye biso na to zuité ngaso na koti bo na poche na peso $10 yebaka na se privé na likamo na ngana sala et na se sacrifier na likamo susu donc soki na ngina peso $10 et que na moni mutu mo atelema bino nada ngana lingako mingi jouera bien aux acteurs préférés nanga au lieu pese $10 yo mo za na ngotenga na opese le $10 na obeta maboko na baki non à secourir nga à tenir nga main forte comme par hasard babito sala ba réunion ya ko cotiser par rapport ya pululu ndenge ndeko kufi comment ça va se passer nini bo ngabi on n'a pas le choix to yebi keza de mambu ya cotisation na la libo na moni to solna Pakalowi abisinga nona da papa Guillaume pe atunio batmusu abenga na da yo poko zalo rozanga tuni nini ya un acteur ayeko ebisanga que non maman li va sala kabanini moko avant ba fête akutana kana bato o ya invitaka peut-être on peut sabino ba cadeau to bosali échange de V. Moi c'est ma toute première fois na ki na makambo échange de V. Biso to kenda ki ngakati première fois na ngana vie o eza deuxième fois première fois na ngana vie na kenda ngakati ezala ka ba fungoli parc de l'Antellewana parc de Vallée comme ça nde ba invitanga parmi ba comédie to ba papa Masumu to kenda ka to timo ba commentaire mo ba nini nde ezalaka. Deuxièmement, invitation dans les Mambuya pour Loulou. Au fait, Herbiso to s'organiser ma réunion que on doit dire un mot par rapport à nous, on doit cotiser. Na yoka ke maman livre a bien si ba tout côté il y a Kingakati. Et pour votre information, moi mon nom n'était pas cité. Ah bon? Mais oui. OK. Alors on s'est trouvé comment? Oui. Déjà mon nom n'était pas cité. Na se retrouvé kuna par influence que nada bato ba okoti bato na bis maman na lo bana yo je pense que papa Dani o abenga ki ba comédien papa Dani maman Angèle baza ba ebi na oyebi sabino ba papa Dani ba koki suko revoir papier comme on ngeza te na kati je comprends pour ton information ba pesi bato ba transport ba pesi bato ba transport nde ba miyelaki nde na zwaki transport. Biloro nyonso va pesi bat na zuité. Ah bon? Na zuité? Moi je suis là. Nga présence na nga ezalaki natina. J'avais voulu même tout le temps ba courage. N'est to comme devant ba konzi mutu so ba ina roloba lobité. Vous comprendre? Nga to sala na makamoko ba élection ba ndai ko leka. Ba bengisa ba biso pa ba konzi moko. To sala na actrice moko moi si ayeba ni pe. Aoyeba so na lobby. En même temps, vie de loin, Azaki malade. Moutoye Balikambo n'a pas vie de loin. Erto koma wana, ba otuna biso, qu'est-ce que vous voulez, artiste? Maman n'a ni maman n'a omolo ba non, ngana zana makambo, il faut pas soutenir nga. Ba tuninga nada. Et toi tu dis quoi n'habiter total la papa vie de loin. Azana problème. Et puis la dame ou actrice n'a biso mné na mboka ebi mamna oloba. Je ne vais pas citer son nom. Mais na kangama kutu gravement la vie de loin tenga zana bolingwa bato. Naza flatteur te. Pour na flata nan mututé na ebi déjà nde balala ranzala na ebi nde so mutazui li paro kata na mutu na ebi pe soki mutazui ta rozwa nde fazela
nga za flatteur te. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, pardon Mike. Ngai Mastor, je me suis présenté. Herbat Babi, non, bazo tanga ba kombo batu. Je pense que Pomba, moi batu bazaki wana, bazo la ba kombo na Pomba pas na liste T. Na Mama Kalunga oui. Na Mama Kalunga. Et bizarrement Mama Kalunga était là, elle est même rentrée parce que ba tant kombo n'était pas habité fona kende photo monana na mère. Er to komi na koti pe anada bon ça va nada. Na kombo te kombo na ngeza te mais fona kota parce que fona kende. Ça va nada kota na koti. To komi na kingakati. Ngai naza bon excusez-moi pour le terme. Nga naza na mot à dire te na changer vénément batu babaki le 26 ba pesa batu ba cadeau ba fetaka entre et nga présence na nga na changer non. Balobara mosali nzamba mayele soka linga te ba melidiamba ako accepter solo kota e fanda asa la pe lokola bango après expliquer bango avantage na désavantage. Moi je m'étais présenté. Banini maman livre aza muto te soto lamuki na Mike non bande ko na biso ba bela to ko mona maman livre pour votre information to monete on doit profiter sagement na invitation moko boye quelconque ndeto profiter na occasion to lobali kambo yo toza nango ngande naza boye grand sœur nanga to kundi elobi grand sœur nanga to kundi elobi to lelaki yango na kota pa matete wana aza mwana ya mama kulutu na nga propre mais natikali même pas kolela lokola na leli pulu natikali parce que grand sœur nanga azaka mwa musika ya na ba province et pour belaki mais pulu c'est un ami bato belé bazo commenter bato belé ba je ne pense pas que ba yebana ka tabilongi ngai to jouer na ye ensemble to lier na ye pulu lukutu mtawa balanga nga na kolia na mi panzite eza misuni ya bato nga aliaka légumes donc la façon dont j'étais touché, et c'est là qui tenait l'accent, ni moi c'est pour nous, ni ndeko na qui nous a touché, on a marre nanga ya mtima nanga. Na l'accent bango pour qu'elle retourne, elle a retourné. Ngamoro na ebaike, j'ai perdu une personne très importante, très chère. Et maman Oliva bandi ko lobana batuke non, maman Oliva bi ba comédien te. Azo pesa na ba chroniqueur, ba journaliste oya internet. Il y a internet, na ba journaliste ya télé, na ba politicien. Abi ba ça l'échange de azo pesa bango ba cadeau, ba enveloppe na liputa na nini boy. Pendant que bazo ça la ba cadeau, to bandai ko beta. Nga déjà naza animateur. Nga naza animateur. Et loko salisa nga nazo na perruque na tchana mutu parce que na lingara ko seki ça. Donc j'avais perdu mon grand frère Chiko Mukenge. Moi je suis Master Mukenge. J'avais perdu mon grand frère Chiko Mukenge. Pendant que les gens pleuraient, après cela ne veut pas dire que tu as besoin de commenter que souci. Non. Est-ce que Kobina Otomoni a Kobina ne bat pas cela veut dire que Bozana suscité, cela veut dire que Bosundoli Chiko Pululu na morgue. Oui, bilo mususu na évité toujours fonctionner car biso to ba fanatique na biso baza tellement important pour na biso. Ba laksa biso musa na biso te ba orientara biso. C'est important. Ce que monagi les jours où je m'étais dit na tia perruque na jouer PD. So na komara on internet. To yaminga master bonabi bon ba fan na nganya so poto ya monde entier na ngina bando se déguiser na jouer PD bolobi ni conseil. Je ne pense pas que Léon a joué PD. Hein. On a non, mais Lélo R na sali a sali tout plaisir. Pour dire quoi? Il faut orienter Kakamuto à sali loko. Vous comprendre? Ah, nada ndeni. Ah, ndeko na bino za na morgue bokenda ikuna ko sani. Ah te, biso toza ba moyen okunda ndeko na biso te. Surtout on a festoyé R toyoki babi ba okunda ndeko na biso. Voilà. R toyoki bazui parce que moi $100 à passion na linga kina bimisa. Parfois maman nanga za orpheline na sala raté le rota fanda na foute la kenda ku parfois linga nanga kina privé maman na ba ki sa koto pona ndeko na biso er na fandi. Je ne parle pas pour une autre personne, on va pour nanga. Tout à fait. Er na fandi na yoki ke maman Olive alobi ke non azuma kambuya pululu en charge. C'était déjà une fête pour moi parce que bazo kunda ndeko nanga onzamba azuma olimoni bazo kunda en paix. Vous comprendre? Naza, au fait, naza ba genre batouté oyo bakoyi ko fêter pendant que ça brille chez les voisins. Non. Et puis c'est pas les voisins, pas na biso moko. Parce que
Poulou na carte d'artiste naïba comment artiste et comédien Poulou nga pas artiste et comédien Kingan. Donc c'est mon frère. On vous traite des hypocrites hein et naomoni bato bazolo baloba trop ne ba comédien boza ba hypocrite. Ah, vous ça la sembla c'est comme entre nous humains tout le monde peut dire eloko yele na monoko. Seul artiste nda yebi makambo eleki na kati ya mutemani seul artiste nda yebi muto finga ngai peut-être muto finga comédien muto finga ba comédien a comment en pièce te biso ba to comment en pièce son ta commis pièce lelo bi ke pédaz à la fa boule nada to kingand so muta boule moi na moi c'est jouer ki zeng fa boule aida to ser na nga buibui so muta bi ki zeng ya mobali il faut directement mona poululu c'est que biso nde to za boy to perdre frère et belé pe ba commenter bazala ina kimba yaki ata 50 te ko mona nde kora nde ko kota ba leli ata ko lela te nga na za ki na événement ya vidéo événement na nga o na ko sala na vidéo ya Poululu na privilégié nanu na tia na page nanga parce que ba fanatique nanga mususu bazaka na ba na monde théâtre te ba landaka na ba comédien te. Vous comprendre il faut la ça bango de quelle façon naza attristé ba iba que non nada n'est pas en forme parce que azole la frère nae naza flatteur te Mike naza flatteur c'est demi bongo oza flatteur oh monde na flatteur ya pia na si batu kutu les si batu na nzembo lobi wana nzembo oza nzembo to comment muke tu sais le jour où j'ai chanté la chanson ezaki eloko mo boy oyo na ebité abandon lingana loba na page nanga parce que j'ai pas mal d'abonnés nando lingana loba na page nanga que j'ai un problème j'ai perdu un frère mais nando baso na sali vidéo na loba boy so na faina ndako nanga na kiti na loba so na sali so na zana ki master et simbate na tiaki teni nanga musala parce que eloko e réunir ngana Chico eza musala po Chico le langa so ki na cercueil fala ta teni na musala pa ebisa ba fan ke to perdre mon corps c'est une place bien car paysage un monument donc nemba ki le Poululu azako kende atali lobate Poululu azako kende alobili lobate ndeko nanga kende o kende malamu peselanga mbote na Joël Masirika donc c'était ça en fait oui parce que la transmetaki lo moi douleur moi ezaki na mutema j'étais choqué au transmettre ba tu passe wana et au fait mawana mais enfin ba tu pas surtout ka ba mona yo boye ozobina kuna place to kenda na côté ya na place to kenda ke za salle de mort mon côté to kenda ki na ngakati côté ba invité ba journaliste ba politicien parfois en fait il y a certaines personnes qui même étonné que non oh c'est toi nada oh ça rende boye donc attends ni l'information nanga malgré ba succès nanga ngande nada ni l'information pour nous qui a koufi notre présence était super important ya koyebi sabatu malgré tout les gens bah comprendre était qu'est-ce qu'on était allé faire et puis le ronin to lobby voilà pour dire vrai aussi que vous avez un message oui visite n'a bien raconté et ça place à Batoumai voilà avant tout ça likamba ba absolument la caméra nous on n'est pas des flatteurs ce que tous qui n'a besoin ya kolela ki mama kunda ndeko na biso ya kufi peut-être ba na biso bolongo la ba caméra biso to ba te ba fan faut ba mona non même enveloppe à filmer quitté on ne pouvait pas imposer même un mokuna oui amen parce que toyé et pas batou malgré tous un message le message était quoi ya pour nous tous qui n'a besoin to lobake on peut cotiser et izanga kaka au monde lo to sali ya malgré choc na lobby yango pe boy même nga master na na cercueil ceux qui bande ko nga bazo opportunité ya place moko ko toke po ba fungola et sombela maman na nga na bana na nga ta lipa na absence na nga faut botika bango ba kende et aujourd'hui on ne pouvait pas aller on pouvait tous refuser to sali ba cotisation médiocre to salaka to ngepe to zo main forte te ya mutu mususu ke no nga za libanda tellement na nga na critiquer so bokendaki na tindeli bino oyo inga kozala te lelo ba okunda Poululu Coco moi si ya Coco ebi Coco azana ne pa nanga
Naibita Azana. Pululu na Coco baebani pa nga Coco aza actrice nanga. Ah bon? Oh, mais oui. OK. Coco aza actrice nanga moi c'est Pululu. OK. Je pense que ceux qui va solo linaye ba osane be mission ba tourner master azana n'est pas non. Donc Coco m'appelle papa, ngande le président na parce qu'elle jouait chez moi. OK. Pululu na shoga ba bande ko rendre nga visite na répétition trop. Okay. C'est seulement Pululu na shoga et les jours où Pululu se vit avec Coco ça qui na répétition na nga bandal. Vous comprendre. Donc Pululu n'est pas là et Coco est là. Pululu mutu na nga Coco moi na nga. Vous comprenez. Donc nazaka kana posa ya baza la bien. Ko seka na nga to ko lela na nga to ko beta na nga karabo yebi mutema na nga te. Oyebi batu baza na ba nga na mona mutu mususu Kester a Koufi, papa Mbazaï na concert. Papa Mba beti concert na ye. Ah, yem tabomi, yem tani nani. Jusqu'à ce que papa Mba s'est dit non, je dois chanter. Ne fût-ce qu'une chanson. Bakba yo kapasi ya mutema na ngande ba ah, c'est que soit papa Mba non. Biso toza ba humoriste to changera ba façade lelo na rejouer mobile lelo moi si na roza na ngana pasi. Mais mutu pa yebi te type to seki to kabwani. Ya mutu ezake nzamba sunga. Na makambo tolobaki ba ede biso ndeko na biso kundama na kimia et puis Coco azanga talipate. C'est ça la raison, ils a mieux que tout. Et l'équipe makambo nyonso. Moi je considère vraiment nos fanatiques na lingara public na biso na respectera bino boyebi makasi parce que dans le public ezala contre nga na likambo boyete. Et aujourd'hui encore en fait baza pe contre nga jusqu'à présent parce que ba vie na sala na page na sala jusqu'à présent sauf que bande ko nanga ba grand frère ba maman nanga ba tonton nanga ba yaya nanga ba master nanga ba petit nanga ba comprendre likamoro boyete il fallait na expliciter ngonga moko pour se faire comprendre. Voilà olobi bozala ki wana ezala ki pona ko sekate pona ko fêter mais c'était juste pour nous transmettre maman ka obuko ebo en même temps to ene longa ba to fête oui pour ezai fête ya ba to maman sali fête ni to rolo banete maman eza fête mais biso ba comédie to ya to lela pour to wana matanga non voilà état d'esprit maman ezala comment na sango ya participer ya maman ya polo. Merci Mike pour la question. État d'esprit ya maman avant de commencer tellement bon bizarrement je peux le dire bizarrement nyonso o ezala ki kilo, qui lourde. Bandon le bat toujours tout long la caméra. On a eu au moins le temps de dire un mot à maman qu'on a un problème, qu'on est en train de pleurer. Vous comprenez? Et puis, c'était un grand plaisir pour moi. Personnellement, il y a eu sa autorité Likambwango. En dehors de cela, un grand plaisir pour mon grand frère Nanga Msousou. Le love na biso les qui papa na biso sans souci na ni météo. Météo, tout le monde a présence à météo. Présence il y a présence il y a météo. Météo wana. Je peux vous montrer ou soit aller revoir encore bon on a plus de 60 vidéos. Ah senga lisalis. Jusqu'à ce qu'il s'est décidé, je ne sens pas bien moi météo, mais je dois au moins partir. Dire à la dame là que j'ai un problème si elle peut m'aider. Abimi même dans l'hôpital. Abimi même dans l'hôpital. Pourquoi les gens peuvent commenter les choses? Mais évitez, Mike, mon dieu Nazaboy. Na mitsoka kak na kufi. Maman nangana azata ne loroté. Donc comment le roi femme pleurait, pour batu ba comment nomone so azo senga. Vous comprendre? S'il vous plaît. Ba fanatiko ba linga biso ya solo. Ba se comporter tel quoi bato ba na problème na biso. Vous comprenez? Bien dit. C'est le mot très important. Mon fanatique n'y soit lingaka biso. À se comporter tel roi mtarana haine na biso parce que batoba haine peut ba profiter. Ba se profiter oui. Vous comprenez? Net si par exemple ma grand frère balim sera pour na ba kombo na bango. Vedadi di Kambala. Tapis rouge. Obi ka ucho bela. Azu so otalier bozo monake, azu na no kilo azava na ngote. À profiter pe kaka na occasion. Au moins échange de visa pour na maman Olive. Biso toya qui vraiment change de VT. Toya qui peut maman Olive mon sous Vedadi di Kambala, toya qui maman Olive mon appelle sous météo. Ozo toya qui peut tout mon ici sous maramba pululu. Mais en étant artiste, on a qualité au babengeli biso. Un artiste peut animer malgré ton problème. Biso tozalaka na groupe Sinar qui a président Caleb. Moi mlo pa koufeli maman na morgue.
président Kayeb c'est tu dois jouer et puis moi Mlopoya to joua to seka to kabwana après to ke olelisai. C'est ça un artiste. Ne confondez pas les choses. Même si on a dansé, on avait un problème dans nos cœurs. Moi Mlopo maman na ya botier. Netingande za we Mike Lokamba lobi non nada le 1er janvier. Le 1er janvier festival mort Mike Lokamba la magie de l'info peut-être ils en ont amené mon nada tu demandes combien même si Mike moi je demande peut-être 1 euro. Vous avez besoin, ça va 1 euro, il faut prester les premiers. Les premiers, maman a couffé le 28, maman a mort. Et changer programme à Mike. Non. Je dois venir, je dois prester, je dois faire rire les gens. Et à la fin, Mike Aroloba, n'oubliez pas que Nada a un problème. Malgré ce qui s'est mais il faut assister les premiers. C'est comme ça qu'on évolue. Mouto Ebi li Kambouté Fatouna. Est-ce que Ebi que déplacement wana pour nous la couffé, to se décider to kende ko sur la mer. J'ai vu mon vieux météo parler à maman Olive. Vous comprenez? Je ne sais pas, parfois maman Olive a bien météo théâtre solo là. Mais encore météo avait droit à un échange de VAIA. Et puis c'est accès. Et puis c'est accès. S'il vous plaît, Ndekonanga frère nanga Pouloulou a confié on a kende ko la pota mai. Na minute yo Toza na moyen soir au sala tezaka ke moli moné pe manakimia mais ba grand frère mususu batika aller en vie ba rezoa moi lisali ici ezanga tem na rezoa vie de l'Okende qui Afrique d'ici d'azala qui traité est-ce que vie de là ba ki attaquer jour moko boy na d'azala qui na mutu moko boy place mon na dalo ba ki na ma mnete na da ba ki vie de là et puis les jours là j'ai appelé vie de loin to ebi CP ko zala ba ko bengo quelque part est-ce que vie de là sanga ke na da yakate je le fais par amour. Vie de loin, ça très cher. Le corps pour lui, ça qui très cher. Donc, sentiment dans les base à l'envie. Pas koufana, nous t'aimons, pas koufate. Nous avons que la biso mawatole mingi. Vous comprenez? Nga nazalara mieux placé au lobara mamba comédie nanga. Mais quand les gens n'ont pas compris quelque chose, oh ils ont plaisir, il y a vieux dadi di Kambala, à ABC, maman Olive. Et ça va comédie belé ba kenda ma msusono maman Olive que ça la peut-être nga des fois na kenda na ngate na ebipete deuxième fois na nga ya okekinga kadi ya liboso za mambo ya ouverture à parc de la vallée wana ya ni ba eto ke mambo ya pona ba pululu mambo échange de veku ba be ngate na zai na ngate na liste te bota liste te bota na ndende ba mona ke kona mais oui na bina yé parce que par exemple combien de fois da ba bengi batu et que comme on a ezate na ki non na ça bon te je m'étais dit que je dois parler à maman. À maman. Bien dit. Voilà, merci. Je pense que vous allez comprendre petit à petit avec l'artiste et comédien Nada, où vous allez expliquer vraiment tant soit peu pour que vous comprendre. Vous déformer information, vous vous déformer information, vous êtes artiste, c'est ça du professionnalisme. Et puis jour encore à Pouloulou et Bima, bah on tient la biso micro. Et après tout matato les la raté, pour tout matato c'est qui ça. Voilà. On a fait ce exemple. Un jour encore à Pouloulou et Bima, bon mon arabe on tient podium. So bah tient podium. Et après que pour matato Pouloulou et maté, les apôtres bêta les solo bat bas seka. Tozo les la Pouloulou kaka na qui artiste na biso. Pour la coup, ceux qui n'ont pas la cercueil et qui va passer Pouloulou micro, alors ça qui Pouloulou. Voilà. Voilà, j'ai vu comment est-ce que maman a été, elle a été choquée dans une nouvelle tragédie. Au tout cas, qui est pas pour Loulou. Preuve année que n'a moni 1 minute de silence. Oh maman, tu pour dire paix à son âme, cet artiste musicien, pardon, il était aussi musicien. Ouais, donc, il chantait voilà. Aussi. Il chantait aussi. Cet artiste est comédien pour Loulou. Et maman Zalaki vraiment attristé, Zalaki abattu dans nouvelle triste il y a Chico pour Loulou. Artiste Zalaki wana solution au monde pour que ba kunda ndeko na biso. Et ça la peut sous faute ceux qui lobby au monde peut-être ngana ozalate au monde sous lobby ba président Fisto Saïsa Ibanan au monde ba on soit pas gouverneur Gentini Ngobila au monde ba on soit pas papa Martin Fayulu au monde ba on tozo luka aide. Lobby ceux qui va kundi ceux ba benga na oya so ba bengi ndete na oya te oyebi nini natanga neti ndeza boy nani ngwa benga bande kwa Masirika il paraîtrait Masirika tika mwana il paraîtrait atika mwana moko je crois nani ngwa tuna ta rotuna et pendant que ba fani wana oui
Femme ta benga tu n'attaque on nada. Moi na masirika tika aliara ndenge nini. To tindela tabo rien. Mais soki to kenda ki to lela eloko moko po na masirika to fente ko bina to ambiance po to lela banga ba commenter que non neti ngape lelo boy na ko kende. Mutu nyonso tout à même mortel. Ngape na ko kende. Nana ngo benga mama na nga lobby. Nana ngo benga mama na nga lobby ozaki mama nada tolinga ko mingi tolinga imona no mingi te s'il vous plaît. Tozwaka mwa lisungi to boya raté. Botika ka biso to bunda. To bunda ker moko moni ba jour musunga master. Na tchaka perique wana mutu esanga pasi. Na obela mais na tche perique parce que il faut na jouer parfois jour on nzamba ko inspirer nga bien et ça la nga susu. Biso to le roi mindele te, ozo jouer placement bazu en charge, mukola likambu, gouvernement soutenir biso to le laraka, to le laraka. Ba ro baksa biso pas cité. C'est pas gentil. Muta osa la critique et Mike Lokambalati chemise et toboka. Mike Rabandoyo que la soni bo chemise et toboka na obima soute. Mike akangami na ndako. Muta a raisonné au pété que bon ça va encore obanga chemise auto critique qui to tindele oh c'est pas gentil. La monnaie dérangée hein. Non, en fait hein. Au monde des abonnés. Et le ressaling n'a pas si. Et ça qui est vexé oui. Oui, en fait. Bah vexé par rapport il y a bah comprendre pourquoi on s'est déplacé. Et puis ça na ba vie na biso mususu. Ba vie na biso mususu na moni comédien mususu ya kala. Kombo na yo kana katate ba benga kesu na nzonzi te. Mais mona ni jour nga zui ata transport levé. Apesa bana ndeko nanga. Tout ça va gentil. Na moni papa nani. Tika no ba komba ba to roza interpréter sous na ndeko mususu. Hein? Au moins ba comédien mususu ba koma osenga na nzela. Siko moni jour ana azumo eloko na maboko. Et puis bana na ye. Bah on a talipa ndeko nanga tous à la batu au monde des aboy papa tata na sama bele Mike soki na classe mukie na tangi so ina zoa na musala na ngame bomoni na théâtre te ngeza posa na ngate ke faina za artiste au monde ozu diplôme d'état mama za na mbongo futelo classe te ozana logo te bozo fana baleki na tine na nini bo obi ana lukelo mo sala ngaza ina sport na sa boxe siko na bi au fond na boy parce que maman boti sur 4 na bana bandi comme sous tozali na bonne famille on était plus de 6 so mère ana ngoto moi je me sous lipa ba bo défi mapa bo liango ba 15 heures pour na butu bo éviter lo bonini bo todo sala makamu sous malgré biso obi jour mon sala comédie mo yelanga na mutu mais ça m'a fait pleurer na mi lobela nini na obi jour nzambe aroloba asambis en fait asala babenga on jugement asuka asala ngo par rapport ya muto ya kanaki bat bazala parfois Mike asambisa mané chroniqueur te nzambe peut-être asala ki Mike azala PDG entreprise moko boye par rapport à Mike au mona te ça va commencer d'où place yé ba te bonaza nona chronique a on comprendre et puis à Monique ici moi li paye mona na nanu kaka donc mécanicien, comme infirmier, cordonnier, comme tailleur, nani boy, comme nani boy, maître pêcheur, comme chauffeur, à boule na ka. Donc tout ça, bah tu vas comprendre. On fait tout ce qu'on fait avec des larmes aux yeux. Bah tu vas retrouver biso subilo rotozo kate. Oyebi ma rampulu ando raisonner na vie. Ando raisonner. Akufi pulu la tiki ata moto ya pambate. Nga master nde na zabo so na kufi na tiki li famille ata velote. On se comprendre. Donc, tous les cas na lit. Tous les sports mon ba benga lit donc tous les balitaire jusqu'à présent. Vous comprenez Mike? Très bien. Ah, bon. Master ça t'as coup fatigué les familles à ta véloté. Oui. Je t'ai dit Mike. Mike, mère nanga je pense pas que tambola makolo. Siko wana babenga ngo eza le roi cop moni biso nde toza boy to abilonge ebani monsieur mon otanga kombo za papa chéri a changer la voiture chaque jour mais yeza na quantité na ebi oui bien na otanga kombo siko ka lingake mingi parfois omona nga OK na obetali so na obini pour la kufi na ozela ba elanga voiture na loba te ma nyonso. Voilà. La vérité n'est pas bonne à dire aussi. Hein. Et, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien. Nada,
autant la caméra okoyi bisa na ba diaspora nini peut-être que bango tol baté baza bazoba et là on nini peut-être que bango to éviter ou déranger bango c'est clair baza pe information na ndenga mabe c'est clair peut-être que information comme elle bango na ndenga mabe j'ai compris oui en un clin d'œil comme ça oui. Maman to papa ya Mike na morgue ba monsko Mike a obina quelque part oui. Ils ont raison oui. Yango moni j'avais compris qu'ils avaient raison et je me suis déplacé pour expliquer quelques nini. So na monnaie abana raison té. Ba rolo ba monnaie na pété. Voilà. Je me suis déplacé parce que on a habité Donarama bon Bangola ba Afrique du Sud ba ni examen. Tout ça ba tout monde to ça ba nini na nini pour na poto nan. Parce que ba ta poto na ba zakalwa ba être cher mo pour na biso. Très bien. Ba on ba fungola ka artiste yo to tie misu Nicolo. Artiste yo to tie misu artiste donc to vivra toujours le roi aux a droit d'explication na mutumo boyebité. Surtout bien comme il a bien trop. Voilà. Dans tout ce qu'on fait. Vous comprenez? Oui, les gens se déplacent dans mon arrêt et Mike va répondre là répondre. Mais aujourd'hui et comme il a montré que non je dois dire un mot à une personne malgré la habileté. Vous comprenez? Donc ataba niama so ba mesani niama moko akufi au monde que niama azolo baté ma choqué quand même plus forte biso bato oto nzamba sali apesi mai na makila baloba artiste azam tamatolo na kokufela ndeko na ngaza na morgo kutinga na otole place mo viola ti chemise a kitoko yobi ah sepelani parfois to otole pona pas un problème donc c'est un peu ça mais sinon ndeko na biso azala qui peut-être likamango et renversa qui est te versa qui est vraiment à esquiser par rapport à bah dire monsieur salam et lobami donc par rapport à nini toza bato ndeko na biso so bazui choc lobaka mbala moko biso pe bato na bino so bazui choc to rare expliquer to nini donc c'est la famille jamais atanga na sali mabe batapoto ba ko molinga ivoire mongo le kanga ite nganga ndende ko na bango so babi mutu na mtazonga mboka na bango monaka ya Didier na biso moza na kati na bango ya Janine na biso moza na kati na bango donc on est ensemble mais sinon choka lobai makambo nini ya pululu ba nde ba pesi programme a UPT ya bina famille jusqu'à présent ba pesi programme monté donc d'ici PA programme ya bina do bande ko na biso nyonso to bon bolimbisanga banda bato babanda okufa c'est ma toute première fois ba commander babanda okufa c'est ma toute première fois nazo au moins mot à dire boye to mona supululu te hein le cambo vraiment bokanga to mona supululu te total pululu a mukie o atike pa koko total koko parce que bango bazana na envie so bana na bandi okelela ya le roi to bomi supululu fois2 soka kei kuna koto bano ba omona mapa ba otanga moi classe c'est ce qu'on doit faire. Donc, si on sous tourner les comédiens, si on a fait moi ça papa Sassou. Tu l'aimes bien un projet? Ok, carrément, ok, tout en short. Donc, mon tout nyonso, oh ya koyi kotia main forte. Même batom so poto ba soutenir biso fort. Makasi. Ngaku na ibatu na mususu bele bazala mana dande ni oloba na sebo ndeni nzala fort ça va na otinde lombongo tia carte soso na ndako ya moni bon biso na ba to so na malo ba yana ba leki na ndako mo pe yo mo ba pe koto yo c'est la famille les ça c'est la famille donc vous êtes ici donc ce qui est plus important na minute c'est ça que to bung ça qui ndona so polo to kundaye na kimia la sérénité hein to rendre ba sincère on a parce qu'il a quand même marqué histoire dans le théâtre congolais à Sali Belé le loi atiki empreinte na rôle ya Kizengi lelo banzembo monstre a imba mtaliboma donc etikali vraiment etikali paix à son âme pour alors une question de curiosité si c'est fait aujourd'hui que parce que zanzela na biso tour nada azali susu na biso takofi au sein de la ni na simana ezala ndenge nini. Bon, ceux qui le lot est tombé que nous avons invité et que natiki mokili na roloba boy. Batba mon nana nous plus
kolakisa bato misapi te bamona plus bana na nga na tiki na mama na nga naseki kala mingi te auti loin na mama na nga auti loin bamona mama na bana nga na bana na nga moi c'était ouais herba omona mama na nga na bana nga bandoza epa mwasi na nga c'est que bamona vraiment mama na nga na bana na nga maman makasi hein obi maman no linga ye makasi hein bon ngape linga maman na makasi et comme maintenant mais na sali na tout moment chaque fois comme maman zozonga maman na nga sali ma musuna vie o mutu bo sa te punga na zala ngana kana mbuma mo ilo mo eza lokwa ganglion bo bateka lupangu côté beau père bakaboleli mutu na mutu oyaye père na nga zara na Luanda koko na ngai ya côté beau papa mama ye kozwa parce que nga kingo evimbi lokwa ganglion munene so igoitre so ini mama ya bino faut ba opérer master ba pesa part ya mbongo ba répondre maman na nga na njili Sainte Thérèse pour papa na nga za mwana njili maman mwana de bonhomme ba répondre papa maman na nga ba ebisie ceux qui mwana akufi mwana na biso Richard Mukongo ekauki ta obota mususu mais na nga zonga makolo banda njili Sainte Thérèse ti de bonhomme aolela ateka maputa ya rolata mpo na nga mama na nga akioluka banzela mai bariska baliwa me na nga anda otika biso na de bonhomme pa koko omona beti ba 6 mois mai nga ali afuna mungu biso tutoliete moni to créer musala mo boye po elongola pasi mais air moko epiaka pasi. C'est-à-dire quoi? Tu crées Moussalamo pour l'ongle. Et l'on l'a pas si. Mais tu as Péric, na mutu na kanti so ki na da sali succès, on l'a pas si. Hermon mono seki, on se retrouvé ni lo mo be maman lia. Nani décoller nini bo pour mon lo mo be ye pi au passi. Oui, tout à fait. Tu as raison ça. Mon lo mo ye pi au passi. C'est pas facile. Moni er to bander mona artiste mususu le roi ba pululu wana omi komisa kizengi omoni nga na tie Péric na mto moni ndeko na Mike la richesse ami komisi mwasi et aujourd'hui il y a les gens qui se permettent il y a roloba peke non master a PD richesse a PD c'est parce que on s'est focalisé na musala ngaba tu vois master bi so to loba na wer mon peut tout le monde dirait on s'en va me le roi non dans les sibango parce qu'il y a un cop nanga to fano ba symptôme etigali na ils obligé bon ba soda nga mona soda ba na mwasi ni anda ku de symptôme ki soda etina pa lui pourquoi ya musana na mona mwana kulu na aloba na mwana na ye yo mona teke ba aloba no do alobi ni ndengi mo bo le roi nga intimider mais moi na mukie parce que mona nga kimi na maboko akatsa na ngam eza nini ya musana nga monde na ovni ni boy do etikala ngande na boy don Mike naza noko ya ko expliquer batute ponga na biozaka noko na tête na nga na esprit na nga mteyebi ke na moi mbali ya jeté que au master ba PD ataku ko za camarade rien ao ba PD ba fake ba se fréquente rien na tana histoire na nga na sa pe non na PDT oke mbali na nga to moi si na rien ngana moi mbali na uti na do beta so na uti na box donc na rata ko za voyou ndena ina théâtre bien que de plus en plus au ça le roman est fort ils ont monde donc à tout moment na fanda te mana dit que gagne pesa théâtre il faut na nada so na final tata ou jouer bon mon vraiment mais comme tabuzo be obi ko tu poani ils a répétition ils entraînement na ouais er moment na beton ce qu'on a pièce là c'est vrai mais bandai chez yo bilo msomuna na do bominga oloba tout ce pays ici ba obi poani e bandai na ba je place e bandai ezali na théâtre te au monde bandai na ngoto uti na so kolia tabana mai vito kende mai ke yo na tout na yo mais tout ce pays ici ba et to ka wona lu ko pe bi ko côté on vivre quand un exercice à musala donc c'est ça c'est parce que aussi au ligne musala na yo très bien merci Nada Mastor mot de la fin et en même temps ba remerciement na yo pour aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Mot de la fin dans les que
Oui, tout ça la boye, tout ça boye. Oba ndeko na biso poto, obiso ba tout ça ah. Tolinga ba on poani, ba sala biso boye. Ka bato bozana ba on awa, ba kemiki ba ko mwa liboso na ba makambo ebele, ba o motala bino. Donc vraiment parce que na roza la nini ote ya robosana, faut nazala vraiment conscient. Ba tapote be ba isa nganada. Total ba théâtre na biso na souci am tema mabe ma photo le ka ba Nigeria. Mona ge ba porter bino. Ya ngomoni ma mususu bazala balaka mbala mona mtema donc bere lo mo se pesi ba ote ba exploser. Donc bande na biso ya poto ya bangola banani diaspora nyonso kaka ba libanda we. Ba tutu bazali banda to sala ba biloko en ligne to ko sabino très pour na batakine te pour na bino. Parce que vrai public na biso to yebi ke zarabino. S'il y a un problème, vous avez nos numéros. On a dossier, 2, 4, 5, 6 personnes à répondre. Ah, ils ont des bons, ça va, c'est comme ça. Tous en a bino boana biso. Biso peut tous avoir mon raison c'est la bino sincère, tout le monde anti-stress. Mais il y a des fatigué na outil musalama na outil tala nada non laisse tomber, il m'a fait rigoler, ça va. Biso peut tous si moi nini, on doit sait qu'on a ba pesa kaka, ba tout balinga biso, to soutenir. Matanga na biso tous en haut. Surtout na finance et puis to bossa na te koko na bana ya pululu batikali na beteli on CT parce que Mike akoba ndo lexani ba artiste to bossa na pena bana ba on trop hein to bossa na bana trop OK batikala bana papa mundweri na ebité na beta surtout déjà beta to tenante là vous autres qui c'est baninga yo mon peu vous avez exemplaire. Bien sûr. Si vous avez un biscuit. Moi, je vais déjà combien de tours? Non, si vous avez un Mike. Na mambuni on soto lo bato bosa na te. Tout est beteli sur l'autorité. Tout est ko lo ba organisation. Tout ça combien d'organisations? Tout ça combien de groupes? Ngana na kati ya lorotin. Yoza na bo morote. Te na na lorotin na kati de ba mambuni on so. Tout ça na ba responsable. Oyo ndeto yo karake ministère malgré soutenir raté mais il y a manko on est dans tout ça Mike na roza nanga lelo on peut sauter lelo na tangara kombo no monde naza boy lelo ça peut aussi réveiller une personne a bengi pe pa luka ba famille ba masirika moni ki nazanga ina ngambongo opesa bango mais na laxka ki na bango na mtema c'est déjà important tous en ba manager ba mère visa ba tika pe ba lifanto tous en ba masirika. Tout ça, papa chef, donc ça fait du bien. Papa chef. Tolobaka, l'artiste ne meurt jamais. Mais biso l'artiste va d'ailleurs vraiment. Ah, papa chef. Donc moi, bana ya vena biso sans souci. Tout ça, bande qu'on a biso. C'est comme ça. Il faut qu'on se le dise. Balobaka kaka. Pour ça, tolobite parfois, mais tu parles de biso azate. C'était un grand plaisir pour moi. Et au monde, vena biso météo. À soumettre problème. Kanaye, pas maman Olivier. Ça va. Alors, numéro n'a pas de téléphone parce que Tozuya, maman Olive, Origo Sengaini na geste d'abord pour saluer pour la comédien que bala lanzalate. Merci beaucoup déjà na rolo baboye. Au moni pour l'instant, bisoni onso toyebi que Mutaza à la tête ya mboka eza président Félix Tshilombo Tshisekedi na maman na biso Denise. Vous comprendre liboro musapimo ko sur la relongité. Vous comprendre. Je sais pas parfois maman Olive ndenga lindaka ba comédien mingi nde yebana maman Denise parfois olinga pata ba musicien, tout artiste peintre, vous comprendre. Tout ça c'est la force, ça et aux alara bien. Ngana ngana lo bana maman Olive boye. Encore biso pour maman Olive na habité, nga vraiment dans la politique. Je comprends. Mais maman Olive niveau mère à maman ngambo et pas na biso. Niveau même mère à maman ngambo, il y a au monde que tina ba vie météo, ba se ressusciter les sous. Mais toi qui m'hôpital comme ça. Oui, ve ba tout ba kaza na hôpital à tambola te mais ve oyo ramadan prends ton lit, lève-toi, marche, viens marcher parce qu'azan a besoin azwa ba traitement. Voilà. Vous comprenez. Maman Olive biso tous en biso le rozong c'est loté. Et le retour bisao et ça merci.
nzambe aza na ndenge na salela bato lelo maman Olive pe a salela tant na nzambe apesi na mokili a kozala te lobi nde pe biso to kozala te azana no ba fa umela na opesa exemple moni mutamayele atalaka musika ozo comprendre tu moni mère azo soutenir ayebi pe lobi te lobi parfois na okutana na nièce to neveu ya maman Olive na Ukraine biso mbale so na seka yo tenga na comme Olive mère ana soutenir biso mère wana tu vois ce que je voulais dire lobi nga na ozala te to lobi na koyi kozala to maman Olive koyi ko soutenir sur famille na nga tonga pe tu vois vie eza ka lundi te ya na mardi eza na mercredi donc eloko ezala le roi to zala le roi na fardeau moko boye mère à soutenir trop mère à soutenir trop mère à soutenir trop mingi bakinga kati nga ya raté na iba pété et bandeko na biso bazui ba biloko abona ninga na zuité mais c'est un grand plaisir na mona ba ote que peut-être Mike peut-être en somme batali panali na yebi ba vena biso muso ba comédien o ya likemba na mona bazui ba dese ki loso ni nga zui na ngati c'est pas un problème mais na mona ba viena biso muso bazui na kenda ki ba bosa na bango na kenda ya koseka na kenda ki ya koseka vous comprenez et na moni vena nga vie gaou to yamba na vie gaou maman Olive a ressuscité na vie gaou na yambi vie gaou ça va vie est-ce que petit na yo zo benga nga souté pour nga zali so na kenjil na fai na terrasse mona benga vie gaou yaka na vie mundori o to fandi to lié to meli après to kaba est-ce que petit benga STCV esengo na ngeza pour na monyo et puis lobi nango versu ba bidon ba huile ba matungulu ba nini et pakolami siko ya bongo veso ala c'était papa Chaba na monaki non papa Chaba vena nga simisé asekui ba sekui ça vous comprenez c'était un grand plaisir pour moi laisse tomber maman Olive oza vraiment mama ni mama oza main forte na biso mon soutien ata nzamba likolo a olimbisa makambo su likolo bola mususu amen comprendre nzamba olimbisa makambo mususu likolo bola mususu ko biso pe toza batu mususu mais tozo bola mususu merci c'est comme ça voilà merci nous sommes arrivés à la fin numéro de contact merci beaucoup et batu nyos balinga zwanga bandeko na biso na ebité nga nalobana nga mo ba vérité mo mamutu na lobia so vérifier na name so mo nezaka ande na lobi na sala erreur na sala vigilant na sala erreur te pour ozanga moya ko expliquer moi so loko esa okutinga na erreur na ndo bongisa ngo tie bon après na expliquer ba tenga na ndo sala bi metande na sukisi nga na rabongo yango mo na retourne ba problème te donc bandeko na biso nyonso ya diaspora conclusion ezake bon sont déjà conclusion te na bongosi na kati ya solo ndeko nanga ba sepel déjà ba moni na dans bango conclusion ezake c'est un grand plaisir pour nous ya ozara na bino na yebi ke tokokunda biso te na bino tokokunda pour nous le bien parce que biso tozara na bino moninga lelo ata to inana bato poto lobi to bongisa po na kotinga na bango photo bongisa ngana bodo sonzo ya faux. Merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année na batu nyonso. Même bande ko namsu ba na bazana ba poto ba ngola ba partout diaspora nyonso. Nzambe alola abatela bino. Bosambela rapé pour na biso toza batu. To sala erreur na vie. C'est de ça l'erreur parfois prière. Nous net ba maman mo ba benga en allemand. Ba prière pour nga ba ebisa nga. Vraiment numéro na téléphone ils a plus de 243 89 63 211 91. Donc plus 243 89 63 211 91. Nga na sala tellement ba message ko ta trop na WhatsApp, so mta komelinga, il faut ça le quoi lancer p appel na WhatsApp. Na numéro na ngango. Parce que si on a côté tellement message les arabélé, na kenda le roi nani abenginga. Na ke otala. Donc c'est ça quoi. Nzamba pesa biso kimia na pota tozana ngo, nzamba batela koko na bana pululu. Koko pe azana mutema bo mama ata yoki que peut-être moi na mswaza ka libanda moi na mswaza ka na kati bana 8 enfants eza bana ba bana kaka
Ataba lagi 30 Coco, Zana monté ma beau maman. Je sais qu'il y a certaines choses qu'on doit se les dire en privé quoi. Toro le bango, nzamba bate la biso, abate la pe batu nyonso, lour chacho, bande on a biso na diaspora ba ole la pe makasi ba Hans le Zolo, ba Mike la Duchesse, ouais, Hans le Zolo, ba Igor 2 minutes, ba Duce, oui, Kapanga, ba vena biso Gianni Fay, donc ba José de Londres, ouais, Pembe onani, ya mobile. Ya mobile. Sami Mokili, voilà. Ah, Sami. Les Sami Mokili. Mobile à Pembe. Mobile à Pembe. Voilà. Batunyo so quoi. Na mona EPV na biso fio Chazawa. Azana King donc à l'obit pour les là. Non, maman le pas déjà. Maman le pas non zone je pense. Photo les là pour le biso nyonso. Donc nzambe alola apesa biso sous force. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez tout compris. Naba rumeur, naba spéculation, au Etamboli, na réseaux sociaux, tout autour, il y a Liwa, il y a Chico Pololu, na ndenge, ba comédien, na ndenge presse ali, na ndenge batutu, ba gendaki, et pas à Maman Olive. Vous avez tout compris. Je pense bien que bateau baza kotambusa lolenge na ndenge mabe information na ndenge mabe bonjour vraiment explication nette et claire. Il a tout clarifié makambo pour que tant soit fait pour comprendre tous les années qu'on a vu ce qui est plus important olinga pululu ozo sala benga woni ni non pas pour hommage ozo pesa impression que yendo mtolinga pululu koleka biso to na Kinshasa Coco Zawa, contactez Coco, otinda cotisation à bino et au sala biso bien. Alors merci à Peggy Bokele à la prise de vie, merci à Merveille Mampouya, au yaza côté à machine, côté technique, donc ngana bino tokutani mbala ciment, sans oublier topé sa équipe au pe bakambaka Maman Olive, papa Dani, Major Guillaume, Major Guillaume, Maman Angèle. Oui, Maman Angèle. Oui. Vraiment, oui, Maman Olive, on a habité Balim Sama pour un terme. On dirait imposa batunyo soke, bolinga ba comédien nangai. Pour nous, on a pas bolingo, on pas manger bazan considération, na mona ba considérer ba artiste et comédien. Oui, Maman Angèle. Président batunyo azika poste place wana. Oui. Beaucoup mi ko ba mugamba na ba. Mais oui. Ba Maman Angèle donc attends Maman Olive azate, soit termina yonada. Faut bo sambela kai, faut bo ce que je me disais mais bon linga biso mon Major Guillaume et mon so fanada bon ça va bien comprendre mon vidéo nous bon on a sorti na ba page na biso et là l'équipe bolingo ezate surtout ngana za na dona tomba kana nga papa mon so ka mtalaxina ka linganga tombo mon amaki dona déséquilibré quoi na ka bongo et ça va bien sur ba bolinga bino entourage ya Maman Olive baza 9 sur 9 na biso donc nzamba abate la pe bango nzambe abate la pe bango merci nada na ndenge on est invitation na biso na plateau na biso ya Africa LN TV question sur à quand le mariage yangai oui bon après matanga na biso na après matanga maman awa to libanda na biso nde na ngana tsamaka mnyoso au clair donc après matanga nde on pona awa oui te après matanga nde na lukama na sali tuninde na tuni date précise te maman ah to libanda to libanda oui bon maman reste maman libanda raté à 4 raté maman zara maman zara maman merci merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette mission. Merci à Willy Moucheni, le véritable accord d'Amboka. Le V Willy Moucheni. VP, VIPsenga ya komelinga Joyeux Noël nada. Toza na matanga. Donc biteke boza. Abitoza. Toza na matanga. Moni ba ya Willy Moucheni za lokwa Maman Olivia mobile. Oui. Azap V Willy. Oui mtu tala mtu olinga pakolo ma oluko. Nga oluko. Vers rappela na cadre ya vers faux. Merci à Viena Bisomoko. Il y a Bogar, Willy Moucheni, le véritable accord d'Amboka. Et Tenda et Maman Rachel Fouta. Donc, depuis Abedachou. Oh, Abedachou, Bala Pembe, ex Nanga. Ex Nanga. Et puis, les boss Eric Mandala.
bourgeois, donc tout Suleiman Kauka ya Christelle Lepira Gauthier Mascotte donc tout ça rana bango batika biso te Michel Lemvo le grand saoudien tout nyonso donc année malamu to le la paix ndeko biso botika biso te na problème tout ça na botika bango te. Merci à Papi Boza Monzali du côté Afrique du Sud, pourquoi pas na extrêmement bon, il y a Boston Guiama. Vous mettez la place aux alliés. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.